ndeko balandi 3W Congo Kimia toyambi frère précis Papa Lova au babengi na TikTok les amis de Landry mokil mabazali na kishasa bazali lelo to lobela makambo ya église ya Kizamina et panzanaki pasteur abotoli frère pasteur Kizamina église pasteur Serge na Switzerland na Genève au moniteur ba obeta mino masolo il faut boluka na boye bananu histoire ndenge bandi parce que belé bobeta masolo na belé ngakuta benga ngana pour sa émission nazo zelisa parce que ngamo nazo réfléchir mingi mais na comprendre que tellement ba comme salir trop pasteur Serge ya ona yena bi photo saka émission na parce que batune ba olobela eza yango te ngai na bana na kati ndako neza ndako nanga na yebi nyonso o eleki na réunion nyonso biso bo mabiso ba congolais to na tendance to saler le to na tendance au kangonga tolinga te batu mususu ba sa pe ya bango mabe na biso ba congolais ngwana eloko eleki na kati église pasteur Serge akemona papa na spirituel yaza fils ya pasteur Kizamina akeko mona alobi papa ngai nzamba touché motema nanga ça fait depuis 3 ans que na lingi na changé na sala pe o ngai église voilà atikali plus de 40 ans 41 ans 40 ans na yi na pasteur Kizamina oh non peut ça respect pas ça na PC mbote 41 ans ensemble à servir à salara donc à zana na puissance ministère na et ça qui a sengi papa na parce que pour ça là que alobino na sala na église dans ko na tiki ake koluka papa na a sengi papa na ay papa tala boy papa lobino ngai naza d'accord té parce qu'il faut assembler mon papa assembler oti mais baba congolais belé ba comprendre té papa ko ko sambela pour libérer mais si papa boy ko sambela mukonzi na biso za nzambe le fait que moi na ke ko luka papa na yé eza déjà respect eza respect ke ko luka papa na assembler so papa boy comment on a fait ça ni a continuer va na bon pour papa boy pour nani justement c'est ça le problème au batu ba o lobela ne mo ko ba salir image ya pasteur Serge ba salir nini ba o bo yo kano ba lo banati ba lobi neti nini que yo mo lo ba ka yibi église pasteur Kizamina ba panzani abotoli église papa boyo kende yo ki elakisi nini non ils ont un sens té désobéissance ils ont un sens té pasteur aye komona papa na bi papa écoute nzamba tushinga yi la lingi na sala pe o yangai na yo na yo ko senga yo o libérer nga o sambela ponanga voilà parce que Kizamina lobi ngai na lobi na yo kende na yo mais non ça bon alobi na non abi nzamba la kisio ma la kisinga te il faut nzamba la kisanga d'abord toi na kati ya bible eza na batu musu na kati ya bible o batu ba olanda ba yebi o moi papa libéraki moi na ye mwana kei mais biso ba congolais ko libérer te to mona nti to libérer to perdre moi pouvoir là je parle pas forcément pasteur Kizamina je parle biso ba congolais de ça là si on ndenge nzamba lobaki alakisa ye na alakisa te donc pour na bino alobaki mabe non abi nzamba alakisa ye donc mukolo nzamba alakisa nde akende ko yao sambela pona pour ni bosela kité justement la personne o ayoko senga yo moi na yo ayoko senga yo a sali plus de 40 ans na yo 40 ans Manhattan 40 ans donc boti moi na ko 40 ans oui donc c'est à dire que na respect ayoko senga yo akoi pour ça na ngako atikine ba ayoko sengo yo boy yalo bino kende sala nini na yo mais mukolo nzamba olaksanga ngana yo ko sambela pona yo parce que passé nini dimanche c'est nini ay ko no sebiso na église ka o papa na ebisi abi écoutez na soyena na papa alobina kinde ko sala nanga mais nzamba la kise aya ko tanga loboko posko a libérer ngai aya ko tanga loboko après maintenant bandana da ministère apandi na ministère nani parce que Kizamina ebisi so temo ebike na ba église to zalaka biso to tambola ndemo te eza batu musu ba ya na église po batonisa baba voilà batu ba ya na église po sambela na ba ya na église po la bilamba église na bino l'église nyonso ba congolais o bino pe la bongo église oui église nyonso ba congolais eza na bato ba ya po batonisa baba na bato ba ya po la bilamba na bato ba ya ko sambela voilà siko batonisa baba na ba sambela ka bazandini bato ba ko sambela ba se concentrer kana ba prière ay ko sambela o batonisa baba ayana pour na distraction pour na distraire peuple o bazana pour batonisa baba oui bien sûr c'est simple ko baba d'accord alors merci que tu as ba comprendre que pasteur Kizamina na pasteur Serge bazar froid parce que a libéré été a lobi ndeka kende na yo na roya tant pasteur a sambeli et tant pasteur ayi ko lo ba on église 2 jours après
faut pas que ça na batu na kati ba église na expliquer wana 2 jours après batu kaka o ba ya tongisa ba bon ba bengi pasteur Kizamina o tala pasteur alobi boy donc ba ke ko balusa makambo o pasteur aloba été mais gloire à Dieu mamnyo ce pasteur aloba que ça filmé. OK, heureusement nzamba ça va bien parce que ba ke lo makambo susu lelo ngana sepelité na kati pona continuer na muke ba ke benga ba yebisi pasteur Examine makambo susu pasteur Examine na sani atindi sikoyo message ya mulai message wana esani ba tukaka o ba kene omoni ba partageons partout ya WhatsApp ba partageons partout aloba ni na kati alobi tellement ba kelo ba contraire au pasteur alobi PC Kanda na habité je crois que PC Kanda et est-ce quoi comme message que non c'est faux mais maramwana o ba ke bisaye pasteur aloba ki ngote ah d'accord donc ça il faut et au ça est-ce que ba message qui partout na kati message na alobi que réunion pasteur Kizamina a signé réunion suite il y a un message au batu ba ebisi et moi ça je trouve ça un peu triste désolé autant que papa Waza responsable alors ça réunion mais réunion za nini pas réunion yo tant au réunion ka sa réunion ba pasteur non réunion église Mobimba mais oui justement considérer bien nous joie bana il faut boyo comme mbeleka moi pour moi je pense que autant que pasteur na moi je pense que réunion fa ma karaba pasteur et le rebomba biso ba église ngwana église Mobimba apesi bino considération. Non, ça n'a rien à voir. Moi je pense aussi, au moins bablo ka bongo parce que pasteur stage sage. Bablo ka bongo eko créer pelo musu ba règlement de compte na kata ba église parce que ils avaient choix. Il y avait des gens qui criaient. Même avant réunion, au moins ba musu tout gagner la pasteur Serge. Bien dans ba boye mo ka miyebi. Agang la pasteur Serge. You attend que moi bras droit na e au ça doit mututé na ça nzambe. On a pasteur na ngaso na ngelia pas c'est pas un problème. Et ça muto aidanga trop na vie na. Ba gangele pena. Na gangi benga sona za ki wana te. Na mi koma kata na moni mo benga oh ni mo. Na sepe na monter. Tana ye na mais non, ngaso na za ki wana franchement ngala ça. Non ça se fait pas. Au gangi la pasteur boy te ngaso na za ki na ngana bané. Parce que ngai c'est pas parce que to sambela que to za ba non, le banaï vraiment, mais n'a pas respect. Que non. Un peu de respect à ça, pasteur, au soigné, boité. Ok. Bon, Sugoyo, n'engue tozo yoka. Pour yo, nous sommes le radio trottoir. Bien sûr, nous qui l'étons la peine à radio trottoir. Oui, bien, télévision, bisou, bajon, tu vas basongi songi. Tozo yoka, qui est, tant qu'on passe qu'ils examinent la Kaboni, une église ouana, malamoko, mouto, azaki, peut même passer Serge, à comme peut passer dans l'église ouana. Donc, le coup, la rabane, aux la malheur à Serge pour ya Django. Suko binope, bon, c'est pas l'angote mbamongo ya kotibo, il fallait asnaler bino. Suko, fallait à ce qu'on en a ya. Puisque Moudaï peut mener à une place, ma bé. Oui, que yosa, on se renseignera fort, hein. Dans ça, bah, bête un moment solo. Oui, ben, ça, pasteur, Wazaki, Nakati église, Nabiso, il t'a comme pasteur. Comment? Pasteur, bon, après, est-ce que pasteur Blaise, il t'a comme pasteur, il y a église de la puissance. Voilà. De Yazaki, Bazaki n'a pasteur Serge. Et après, tant église est Siline, dès qu'il y a c'est juste, non, on sauté parce que tout ça a été pour tout ça. Voilà. Et juste, tant qu'il y a Siline le lendemain, pasteur Blaise a commis pasteur, il y a la puissance. Donc, ils aiment nommé. N'habité. Non, tout le monde a habité. En tout cas, n'habité. Papa. Non, bah oui, bah peut-être, bah nommé. Bah oui. Donc, il y a Yesuko qui examine en Zamba, qui déjà qui examine à nommé. Mais il y a qui n'est pas boui. Voilà, habité. Voilà, habité. En tout cas, habité. Bah, l'obinao, c'est juste car l'obinango. Bah, nommé. Malamor a commis pasteur de la puissance. Voilà. Voilà. Donc, on a pu habiter ce qui Zamba Laxi. Mais et là, on a embêté à c'était, na biso ba chrétien. Je pense que, bah, église est belle, bah, congolais. Pourquoi toujours avancer mingité? C'est parce que toujours la distraction macasse. Voilà. Et puis l'ingalité. Si on a besoin de l'élo, chaque séparation de l'église n'y sur balobanate. Expliquez bisonano. Kolobagate, ti loba ya bino. Moni fo loba ya bino. Ya bino to yoka kipe santo yoka pe na katike. Bo loba na susu te. Loba nde ya bino. Kolobagate ke o chaque non. On a tchama na confusion. To loba ya bino. S'il vous plaît. Loba na bino. Église ya ba congolais et belé so ba kabwani ba yoka na soute ba loba na soute ba kenda osani na église. Loba ya bino papa. Zela na sisa. O nyo sa bango ba église et belé ya ba congolais ceux qui ba séparer. Parce que séparé, bah yo kana souté ba na souté. Est-ce que question nga zali ba no sa ni na église kuna parce que na église batenga biso bolingo. Muto yo zali tu manatem to église moko. Nga no to soinité to problème té. Séparation ka yé église de Kabwani. Mais yo lo bisanga souté. Mais ba zo té biso na église bolingo.
bolinga ko linga ndeko na yo surtout yo okabwani église ekabwani yo ndeko no lobise sute surtout te yanga nini nga na te yo nini siko banani babanda ko kangisa baninga ennemi ya kota passer Serge obe kota passer Kizamina na bisolo mo banani wana etali ba ngana ba ke nde ba yebiso wana keto ba sute ya batu musuto ba sute oui ezebele to ba sute o mo muta lo biso sute oyebi bango on est bango ba nde na lo ba émission no kongo ki meleka partout ba o muna nga et puis ne pe na solo li boy ba kangina nga kanda on est nous les Congolais Budolo ba pembe on moni biso ba Congolais d'ailleurs ba aller on était tout dans ça en église parce que pour l'église, bon c'est séparé, beaucoup ma ennemi, c'est que beaucoup n'a mis autonome ça va bon. Voilà. Ça va bon. Parce que moi je vois pas les longs manata ngana oboué, tous églises mo, to kabwani, tout mon ndila to lo bana suite. Il y a même des gens oh ba ya sur église té, il y a pas Serge, oh ba na linga na ngana ya mi bato ya bisinga na kendete. Wana nani? Est-ce que les klanga ngona, est-ce que yo linga ko ya na tala. Mutu tala na mukili ba peksa mutu ta salelo quoi. Surtout mamba église. Ngala ko yatena pexo mona bino ko kende église wana te boybobe. Non. Nzamba ko pita la batu muso ba malédiction. Po bango etambo na bango na ba marombe na bango e bebi sa ba vie na bango. OK. Siko eta ya passer c'est. Voilà, merci. Boyoki bino moko. Frère précis influenceur ya TikTok 2023 tina 2024 abandako na 2022 akanyango penelo kende bien tanga zo ko expliquer bozo ka bino moko aza ni pour ni contre ça c'est bien ya moto ba to yambaye pour moto zo pela tango bandimi ba komi ko swana bazo yoka na te ezali faute ya ba leader to lo ba bongo faute ya ba leader wana fala kende na ye azwa bénédiction wana lobi na kopio bénédiction nzamba lobi na noté mais tango wana ke ya tiki église vide ba duka ka successeur na ya zaki mupanzi na ye ba tie wana to lo bani siko tango bazwa ki successeur ay pembe na ye nzamba lobela Kizamina po o ya zaki wana kende ya cha loboko nzamba lobi na noté elaki sinini siko yo na pesika mbote na centre chrétienne Rehoboth, église Nabiso à pasteur Serge. Et c'est bandit hein? Oui, donc tout va bien. Donc il y a un nenga le lobana lobaki wana kwa boke na roya sima. Kombo na ngwa sika ngwana centre chrétienne Rehoboth, église ya pasteur Serge Pami. Et mon ils ont mis côté nini. Ta place tozaki na même église, place tozaki wana. OK. Mais ça wana ya Kizamina. Non, église ezala ya mututé. Déjà tu dois savoir un truc et là au moment bateau otaba betamino masoba au non mais frère là pardon wana ezalaki église ya Kizamina siko tango zoloba Kizamina abengani frère Serge obe frère Serge juillet église donc la église wana place Serge azali eza sous Kizamina te zango à Serge tu dois savoir quelque chose faut ba pasteur Kizamina avant na Congo muto azaki sali place de Zaza pasteur Serge d'accord muto asala makambo nyonso o nyonso za kati église ya pasteur Serge oui muto abengani muto azate muto pe a botoli azate OK église ezalaki pasteur utazwaki mais na kombo ya la puissance voilà po azali ko sala na la puissance OK contraire ezaki ya Serge contraire ça pasteur Serge utaki ko signer ngo a signer place à juste saluana il a signé tout c'est ça. OK donc Kizamina a balongolié tikali ya Serge mais oui combo ya église la puissance ezalaki la puissance oui mais bato Kizamina ba sukuna te batu oyo ezate batakizamina église ya batu ya batuté église ya nzambe bandimi na yo bandimi ya Serge na bandimi ya Kizamina ba wela bandimi ya ni pasteur Serge bandimi ya ni pasteur Kizamina bandimi ba ye pona nzambe d'accord siko église ezaki kombo la puissance tant siko pasteur ayiko mona nena expliquer j'ai pas besoin de répéter oui et comme nini tant échanger à tie kombo ya église o ya sali Rehoboth car na même bâtiment donc bâtiment wana Kizamina souci il faut lugaye au lobby tout à l'heure que ba biso OK lobby na kama mo pasteur musu ba sali donc pasteur wana luka pe ya bango donc wana komi na ngwa ba ça baza tout la base ba mot place baza ba ça me pour ça na ndaku non ba trouver salité ba na bandaku
baosambela. Mais est-ce que vous avez une logique? Vous avez tout moko bana nzambe nzambe o a créé bana ye. Vous avez moko comment bokaboni mususu wa kesambane. Pourquoi vous continuez à chemin ngoté et comme longa Serge qui jamais na bande non ka tiki na pouvoir ngo apesa ngo Serge bandimika bazala suko bolongo na bino na bâtiment munene bokomo semaine ndako ndako ngo suko wana boza wana ezala ka moi ça te bana bazate dans ce côté suko pourquoi boy? Bon, est-ce qu'il faut luka moko na bango ou qui ne sa émission na bango ou tout na bango? Et nga loko na obeta CT ba congolais. Délégué nga pas moko na bango encore ba kolanda ngai o délégué ngai nga na luka. Ka kande to sala émission boy ba omona ngo ba luko. O kande to sala émission boy ba luko. Ka kande to sali boy ba omona o na lo bezi ba vérité ba yebi ba luko ta to sala na nzambe te. Siko yo kota ki zami na kota Serge yo ki côté nini? Na église c'est pasteur Serge. OK. Nazana mais lo nga na obeta c'était bande ko nga ba congolais lelo ceux qui na ba église ba séparation koti ezano par rapport à biso no ki muté mabe je parle pas forcément église na biso tolingi tellement en fait je me pose la question si congolais to ki normalement ressemble à nzambe naïba surtout que nous sommes l'ensemble parce que tant séparation koti OK to boité séparation OK d'accord mais ce que bateau bozaki ensemble au besoin ensemble là eh Yahweh kumama eh Yahweh kumama eh Yahweh kumama eh Yahweh donc nzamba za bolingo to kumisa nzamba ensemble comment te dire que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de là. Donc, bolingo na nyoso. Mon frère, linga mulinga lengo milingaka. Oui, lingo yambi ndeko nao. Mais kaka même ndeko to séparation yé, on le bise souté. C'est que batu o ba sa bongo to tambola na kibonzambe te, to tambola na kimote mabe et puis to tambola na parce que mutu son on ba église le zalaka. Lelo yo to za minao. Yo le ngo église ngapela na ndio. Kongola ke na église pa landa mutu. Kende yo landi Serge. Nga landi mutu te, nga tike ka place naza. Natani mutu na bâtiment wana natani wana place naza mais lelo batu ba komido ezala batu mususu même na église na biso aye mo lo babi na ngana ya na ba oboya na ya mais ce yo ba oboya batu la bazana nani na vie na yo yo moza mukonzo za maître à vie na yo comment ko landa batu mususu ba biso non sikoyo bana nango bazo lobana te bana nango ba lobisa banani te bana loba yuza rapoile ezana kati église to dénoncer bango comme ça qui mekota ngana yana pona dénoncer ba comme na monte mais ezana kati église on na loba sikoyo oh depuis séparation koti ba donc et commis un mo ba kara et na mambo akela tu loba mais obi il faut na vendre boye ko na mo mais biso ba congolais moni ya moni église na Congo ba n'importe quoi les cas yo mo ba te belé na Congo ba osaka na bandimi ba te belé parce que déjà tout comme ba fan ya ba pasteur Congo yo Congo zo avancer té au moins bien mutu pasteur ozana yazo biso mara mo eza juste té mozo ndimara po za pasteur lelo bane belé baza ba komi ba shege na ba Congo wana eza ba pasteur o alokuta parce qu'il y a malamu pe baza mes frères tout le beno mamna bino awala kati ya Suisse kizamina ndenga za wana ndenga ki wana est-ce que akeina état d'esprit ya bien ou bien kena kanda wana sko mokolo ko sala émission na pasteur kizamina otunie sera kena kanda toi ke malamu mais moi je pense que dans la logique aro kena kanda te parce que c'est logique ton fils spirituel ayo ko senga yo à se libérer je vois pas pourquoi pasteur kizamina okena kanda mais oui que deuxième église yango bomeli première église avec maman Julie Vanga que j'ai sali moi si ya ex moi si ya vina biso pacha miliki maman na loredi église on a pesa ki examina il pas betara boy ki examina boy au pambola mais les autres qui n'ont bien la deuxième église au bomeli est-ce que beza pena bosa ngona kanai ou bien comment n'habiter ton zo utiliser mot comme mela n'habiter mon ozana bana suka ba okende pe ba okite ndako nao nozana on empêcher ba monter mais photo yo kana bien merci ce qu'on appelle ce exemple moi si le yabi papa mobali na ngaye na bala yo ba moi na boy nanga na boy zela na zo réfléchir OK d'accord moi na ye on réfléchir OK d'accord moi na ye papa ça fait plus des années oyo na vaina mobali oyo aye avandi nanga et komi suko tona ye ya koya po balanga papa naza mukolo na komi adulte s'il te plaît papa na ko senga loboko no zela nzamba la kisanga voilà ce qu'on lingi moi noté yo ba nebele ba tika banda ko na bango po papa ba mita mabe
nzambe aza mokonzi zela lakisa nga na lingi yo te siko bato balanda biso bayebi ke na bible eza na mutu moko o nzambe alakisaka. Merci beaucoup 3 fois W Congo Kimia awa tolobaki vitesse ya TGV bo matali kolo bo kitana se tokina nka boye biso kaka boye na belo mo pardon Congo il faut tout changer et c'est le mot kuti nanga na ko chanter mais na beti encore moi centre muké et belé le ba souffrir na Congo pour discerner mes athées pour belé ba boye na moko comprendre na bete loko na kota na politique te mo le mo muké na betara taka ozo le kala mboko na biso nga na ya wana ta loko le kala na donc ka musika te kana o ka ya muké ka o bana oza mona mboka ta loko le kala mboko na biso muta uti côté c'est comme si Congo na Congo bato maele bazalaka te c'est comme si na Congo bato oyo bakoki ko so ba place na bazate ezaka bato moka ou bazaka la même place ka bato mo to tourna taka loko ezanini tozana Vital Kamerhe oh to pese respect pour Azamutu père de famille oh outi déjà na polémique ya mbongo oyo ti le mbongo to monya moté mais le comme ministre ya nini économie ya mboka Congo etambolaka bon ça lui passe ça nga passe parce que je suis congolais na congolais comment on a que et puis tu vois il y a des gens ba défendre en gros congolais omoni elo na et ça nga passe na oui mais nga le neti na lo baboy il y a des gens peut-être aussi qui langa mais na lo ba pona mboka nanga je suis congolais nana droit lo ba pona mboka nanga o eza juste te to tikana ko za o nga na za fan to omoni to linga mboka na biso Congo to linga te bato bazana ba pouvoir to linga Congo d'abord surtout lingi Congo au moins ba changement ko salama mais surtout zana o nga na mutu ya kingani nga na mutu ya kingani nga mutu to bundela nini to bunda poni omoni mutu chaque congolais azo bunda abunda pona avancement Congo pour Congo kende liboso. Merci aza mona mboka tokoloba na ye tokotuna ye ba question oyo moi kati wana po bato pe balandaka musique baza à répondre à Ndouleman je suis ezati Bora Sindinde Bora Sindi wa bimisi ko babeti featuring na Kofi na télé monté 7e bagarre ya Fally Ipupa na Mendy ozoka ngone beta Fally bon Fally c'est déjà un frère un moto tozaki déjà ami à base aza moto mo sa musane bien et on pour moi naza combattu hein so tali bien na ba musicien nyonso Congo moto aza détesté le plus ça Fally puis moto pas même honneur ya Congo numéro 1 ça Fally d'accord c'est né la bible parce que ça n'a fan na Fally oza warrior voilà c'est ça mais pourtant ce total ninga on ma eloko ba monsieur na Congo hein temo mutu na mutu aza mutu ya mutu yo to bosani ba buloko eza juste. OK. Lelo tinga yoza mutu songolo o no boya ka makambo ya mutu songolo mais na sa mutema na bango ba ebike numéro 1 ya Congo na musique wana ba beta eza Fally. Merci beaucoup ça n'engage que frère Gelor à côté où fona katana na a congolais ba nous les gars na Congo à ko ratangote magaza chrétien frère précis le meilleur de TikTok à ce moment c'est lui. C'est confirmé en tout cas, c'est confirmé. Sauter dans TikTok, il a dit combattu mais jamais abattu. Toujours il est là, Bogos, Papa Abana, Zamba Pambolaye, Nega Ezala quoi. Mais toujours mon a Kofi, Olomide, aille à Paris, na Cindy Leker. Si manaye maman na délige ba musicien ba kimi oza au courant. Parmi ba musicien wana petit frère no mo pas na kati mboko yo oyebi. Alobi abeti 7 ans. Pas Kofi Olomide azwe loroté so azali na mboko yo angasa nata bâtiment akoti mbongo po chiki bina ezalaki mwa mobulu siko ndinga longwe wana na omba pa longwe ba msusu ba longwe wana Kofi Olomide omba beti 19 ans azwe loroté mais Cindy aye paré a son parler ba pesi visa 5 ans na simana e ba misi ba munyango mabe ba longwe na bango yo lo bani pour la misi ba longwe parmi wana na kati petit frère no la kati wa moi na Suisse ngai au fait nazara mutona hypocrite comme la beaucoup de chrétiens totalement na hypocrisie ba tourner le solo boya Fally boy to mutusongo on ebi bango te oh non to yebi bango oui bango to tika biloko omoni même surtout na bo bazana Congo na ba bar partout ba yo kaka
mais muto ya ba bino comme ngana chrétien au hypocrisie ça m'a cassé na bien entre biso ba chrétien ngana yebi fali na yebi ferré na yebi Kofi ba misa mboka na biso to yebi bango pas forcément na kota na voiture na yoka mais toi to na fête to yoka bango to tika kokosa. OK bon loba au départ ba musicien malheureusement moni mutu aluka vina hein mutu aluka vina so moni côté moza bien te il faut aluka vina au place oza bien frère nanga jeune frère nanga bon comme azape mukolo lelo abi papa bana moni aibi kaza jeune mais je dois la besoin peut-être père aluka to lo bateka forcément jeune à jeune oui mais frère nanga bébé G3 place aza courage à toi et puis bah wa mobali bunda oko réussir kaka bunda o réussir kaka attention oza wa courager mais batu na moni na commentaire ba tout na aza musicien à quartier latin batu ba dit ba yeba ki ta yemba vocal ni yo we bon habité mais aza biso to bikaza musicien à quartier latin bon lelo komi à lokuta mais bon biki batu bata Kofi ba comme fâché ba bi fa bolak ça vocal o ya yemba bolak ça bango ba même si vocal ba biso vocal les athées bah vocaux exaté mais je pense qu'Azaki n'a cœur a un cœur parce qu'il faut yemba pas Kofi na cœur ce m'a ba obengano ça za na zo yemba c'est quand même bien après na habité c'est logique. OK merci aux amona mboka ndito lobaga tango ba journaliste ba yambara même ba passer à minene même ba passer ou ba leader na bien pardon na katote na mitch o na Congo numéro 1 la musique na bonzana Moutazo personnaire ya Congo au partout on a valorisé l'ingala les sous plus que les cas il a fallu maintenant il y a ça détesté na Congo na ba misenios fallu. OK ndenge toujours loba ezapé na bongo frère lobi ndenge ya lobi bino batu bolanda biso maintenant c'est à vous de boloba ndenge ni boloba mais yebisanga na divorce ya Kofi Olomide na Alia bana batikali zela na zoya bana batikali Didi son guerre à danger na mama legi na ye Cindy akomo poster ba vidéo ya Cindy akala tangazaki kwede akomo poster ba vidéo ya Cindy akala ba photo tangazaki mabe lelo papa na ya lobi papa na logoti ya komisi bien Cindy pe par na yepe azo bimisa ba photo Didi son tangazalaka mwana muke suki afro kwanga ndenge bazoloba divorce a bongo ya Cindy et ya Kofi Olomide na Alia personne n'a point de vue dans le babiso ba congolais tout tika polémique toi na polémique moi avant na ko tone pas Kofi toi na ko polémique moi maître Gims na fali congolais a mutama bi papa na poser question OK non na zona lo parce que polémique trop biso na mboka na biso place monte na moni fali alobi ke alors na maître Gims place mon maître Gims habite à la problème na fali mais congolais tellement za mutaba distraction alingara place baba buzo beza place tout le monde on peut na TikTok sur na TikTok bato ba oswana congolais ba kuma ebele batondi là il betondi pour buzoba congolais ningi distraction buzoba et le congolais lingi ya voilà tena kende congolais lingi place buzoba beza place piazali malheureusement mais balingi pe ko beta ba via ba musicien ba tout pour en pamba bango ba ki parabino te bo beta ba vina bango pour anini to que non na histoire ya Kofi a divorcé na maman moi si na ye a divorcé et tali biso nani mais ba journaliste ba songi et tali bino nani et puisque question na ngezali place ni Kofi a ko yebisa bino ke aza divorcé na Lia ali mbanga na Cindy. OK d'accord parce que Kofi aza musicien Kofi te ba buzz nene ça Kofi ko sa mutu asali lo mo boyeko pourquoi aibi ke bolandi la ba vina trop au moment tu pantalon mo boy ya basi mala tu aibi ke bo filmer on bo tio partout est-ce que oyebi ke Cindy ayebi do banzembo alobi libala na ina Kofi Olomide asengi batu ba kota ngote mais siko banzembo pe Cindy ayemba o ba ayembe belé on a bolingo do bolingo pas même ka Kofi la banda kala mais ce que on est au Congolais zoloba mais mutu moko tenga na bino to ana preuve te place Kofi aza divorcé na Lia place Cindy na Kofi ba bim ensemble place babana ni to ebité on est encore ba les ont dit et toza bata ba polémique o bi Congo et mon ta vie na fier aux Congolais mais to la ba buzoba mo Congolais et puis eloko aboyeko et ça la dégâts na TikTok. OK mais est-ce que otali ba image ya sika Mama Rifa à Londres na Kofi Olomide na Cindy Kofi mimi Cindy pas bokilo na e ezala bongo so mimi moi c'est pas bokilo no fa lamba ba cotiser na zoya ba cotiser na cuisine a beti lubu na nenga mokete
est-ce que tu as image maman rifa azolakisa pena abi ali à place de Sili est-ce que question la Zali est-ce que maman a lobaki ali à place de Sili oui maman rifa bazalaki na lia ali et Sili Cindy a remplacé place parce que question la Zali est-ce que maman a lobaki ali à place de Sili bien c'est pas congolais donc allo bien oui allo bien abi ali à place de Sili moi c'est na Cindy OK ce qui a lobi ndenge ozoloba c'est-à-dire maman naza maîtrise te ya makasi soki alobi bongo ah maman fallait assez respecter a roi ko bablo aboité mais ngani na miyebeli alobi bongo te botika ko sala ke Cindy azobima na kofi ngana bino to bina te botika ko mais OK c'est pas grave siko ndenge tozawa est-ce que ozomona petit nabiso de Diston ndenge azo poser Cindy azo finga Cindy est-ce que ko faisana na droit ya kozala hérité bon ngana mi placé te pour la bête makambo mais to le barara parce que ça o ezota mwana monto mona déjà un aninga respect ya signe respect soki makambo oyo na bibie soki eza ya solo Kofi abimana na Cindy mwana ya Kofi ana droite ya kofinga mwasi ya papa ne merci eza respecté ba malédiction belezo la bato ba ebate yango pesa conseil soki eza ya solo maman na ngai Didi Stone oza mwana oyo bazonso ba mono ngo koli et ngai na mona musika en tout cas je te respecte parce que ma parcours na yo bablo rosa na Congo félicitations honneur ka ya Congo mais concernant pesa yo hein autant que frère na yo grand frère na yo concernant peso makambo oya papa na yo libanda na peut-être soki abimana mwasi mususu yo koluka to koto bano salela ngo polémique vanda benga papa no soana papa na yo mais ko kota makambo te parce que mimi musika soki eza solo ba ensemble et yo zo sa mama boy au moins la vie na ba malédiction musuelo na vie au comprendre parce que ça mwasi ya soki eza solo aza mwasi papa na yo donc yo automatiquement comme maman na yo OK ndingo zo ba soki eza solo mais tango ba image zo leka to bi gali ya pas ala toujours na internet ça monaka est-ce que zo mona te maman na zo takine papa na ba otinde pa maman moni mo siko yo mo lobi moni yo mondo lobi soki eza soki lobi par rapport na yo ndo zoloba ponga na bi eza ya solo yo ndo zoloba pona kote na jina yo lobi soki eza ya solo non OK soki eza ya solo mama zo mona te mama siko mama ba bengi mama so ay mama ya solo aotika mo anete akota na babilo waboy lingate parce que maman azana pour veiller sur moi né na tia protection te même si tu utilises ba mo tu ba utiliser ba mo te ba maman fa protéger moi né muta protéger biso ça nzambi biso to veiller sur ba na biso OK de maman zo veiller na moi né te veiller sur moi né bien so utika moi parce que ça maman amukolo ezanti ba culture mboka na biso to ba OK bala boye ba tie ba bi c'est moi si na yo et moi si na kufi il faut bala leki na mo ba bilo na biso ba Congo to tchakana ce qui mutu asali ngote ba mama et mikolo ba parents mikolo ba penser ba bi ke ba eloko ezwaka OK ozomona même si ngazana d'accord na ba bilo ngote donc c'est que maman de ayebako batela mwana d'accord est-ce que eloko jiba zo sala est-ce que vous êtes d'accord jiba seni jibe ba soupçon zo bima akobo bima na lia est-ce que ça confirmé obi bani ne bima ba soupçon zo bima asugana soki eza ya solo eza malamu beza mabe non solo ka mukoleza ya solo parce que ma mole nyonso to tournaka eza na ya solo te ba polémique notre salaka bino ba journaliste na ba to bimisa ba polémique mutu mota moni place eza confirmé eza Kofi eza la côté Fali eza côté JB c'est des conneries nan to moni ngote eza ka ba biyoka yoka ba to kongola lingi place buzo beza place pas linga zala ko rien polémique OK sur compte Instagram a Didi Romona Didi a posté JB na lia bakangani donc pona image montée pona Didi azana est d'accord et puis sur otali ba slogan zo boire la Kofi lobi de yala ba est-ce que boye ezali biloko ya JB bien yo mo siko hein ce que za solo mwana oboire la papa na est-ce que oluka a réussir na vie to oluka libabe a jamaneke tala eloko bato ba te ori ko zala na ba eloko hein ton biso mibali na keno alo mwa muke tant bala ton par moi si bakazara ke tekenda pose malade ya sida to bosana ke ma malédiction mo boya ma belien ton coucher na moi si libano mais lien na famille sali moi sans ça ki ndoko mi nyos na kata ndako moi na ndako ozaki peut-être chef na entreprise mo boy musale sili mama moko azo conseiller na mwana ye mwana lobi mama nga lemi mbali na nga oyo papa ba na nga
alingi bobulu trop mais to botine 4 bana maman lobi na ye ma fille eza nango lokote tant qu'elle s'occuper na yo fandaka wana aza mobali na yo mais moi lobi ye alingi souste maman Sidiki na mwana na maman na azara faut ba elo mobwe mwana o sakoli az adulte ba décision c'est pas beaucoup meminga na monde oyo nanga beta non c'est avant sur la réponse na loko déjà na bino mwana za déjà adulte to ba décision za ye maintenant ba elo mobwe o to ba te est-ce que biki na communauté na biso ba parents belé ba sa ba faute makasi tanto okola bala musa bazala musa banani na tongo ba kesa misala bana nani ya basi to mibali basi OK ba parents balaksara bana basi entre basi na mibali banani balaksa bango comment on va na ndora libala basi bate yaka basi comment on va na mobali comment occuper mobali comment on sabe pour na mobali mais ba bossa le moko ba bossa ko yebisa biso comment respecter la femme nous les hommes. OK qui on a question j'ai là ba bossa na ko laksa biso comment respecter la femme mais ba laksa basi comment on va na ndora libala comment on lambela mobali comment ko sale ko pese lengi comment on sala ba bossa na ko laksa biso mibali comment respecter aussi la femme mwana wana esalo pastito ke malembe mwana ana ponanga akonoko tuna maman na autorisation te a quitter parce que muto souffrir ezaye ako quoi informer pas maman et maman écoute nakata libala oyo nazo nyoka matala boye et puis na suka force ba décision yé moko ba parents ba kasaton ba miso mibali to kito bali basi to sombi bango ba somba mutu te so mobali obali mwasi ocha mwasi à l'aise te ozo nyokole ozo finga ozo détruire la femme a le droit à un divorce et ba parents to na droit le belo côté parce que muto souffrir eza mwana. OK. Moi na muto subir nyos. C'est bon. Voilà si j'aime surtout rien dans mon basima. Oh question tu dis que si on est dans sur la réponse et ça lui a bien été. Tu regardes dans mon basima et ça lui a bien été dans des pour ngainde mutu na poser aux questions. Mais c'est comme si ça lui a bien été parce que yo tu ni question bito ya basima. Toi c'est là encore. Mibali belé to détruire basi bana batu ya basi ba détruire faute na biso mibali. Lelo mibali ba komi loba lokwa basi. Lelo na TikTok mibali ba komi ko swana. Pona nga mibali bolata ba jeep. Basi bane belé ya basi belé lelo ba okufa faute na biso mibali. O meminga na sujet na nga na lobela na TikTok yango oningo katango kende. Tozo détruire basi belé biso mibali. Na kibaki ndumba na biso na kimutema na biso. Imaginez mobali na mwasi alors que tonga mwasi na salon de coiffure. O mwasi na salité bomba malamu mabe ya mwasi na yo. Lelo mibali ba comme le quoi basi. Mibali ba mo swana lelo. Na mona vidéo mo mibali ma filmer mwasi na langwe. En fin ma salité yo mobali. Moi so yo lingaki oyo alobane je t'aime alobane je t'aime ozo ma bene ozo antalengo boy na TikTok na ma bébélé wa mobali te na ta jeep te détruire bana ba te belé il faut to changer ba comportement na biso so to sel ngo émission bala sima to sel ngo émission. Merci bien-aimé dans le Seigneur nde to lobeka to lingi bino yaka na to société papa nde to lobeka to lingi bango to banana bango na suka ya mama Nzambe. Et tu vas dire les bandeli maman Nzambe. Exactement. Tu sous ça bon maman Nzambe. Awa siko boye, au petit conseil à bien TikTok. Tu vois sur CJ wa, no calme. Na dit que yo iblo yango lo ba TikTok. Yango bala na belé pa basi po o tumba mi bal na nga moketi. C'est no baba vérité na tumba te. Baba vérité. Siko boye, ndenge église ya passer parmi et bandi boye. Boza combien de bandi minant? Oh, ça va, franchement gloire à Dieu, tous en bien. Et ça nombre te content vraiment. En tout cas, tous ça bien. Vous avez le plus important, tous à la bien. Ba chantre baza ou bien qui? Baza, ba onyon ce baza. Donc to yemba bison so. Le côté kuna bazuita chantre te. Non, bon, côté kuna nga izanga. Ça problème na bango. Kenzamba sunga ba on a o ba osala. En tout cas pour l'instant baza no ba osala maintenant na kati. Nous bango venir ninga vrai. Oui. Pas toi pas frère. Ma belle amso congolais sont séparés to ba ennemi. Yo ba olingote déjà. Eh ben eza faute na bango tali bango o ba olinganga te za droit na bango pe. Mais place bazali baza no ba osala maintenant na kati ba ndako. Donc je pouvoir pas na kati ndako ba chante ba no yemba. Er yango vidéo ba Olanda yo. Na mono zo bondi la passer Serge Kitoko poza mutu na yo. Ouais. Ah mutu na yo. OK, ah mutu na yo passer mutu na yo. Tangu yango. Par la diversité. Place nini yo olingi ba tia on église wana. Poste. Na epo na poste ti na église. Na ko yekola ko yeba nzambe. Oyembaka. Embaka. Kuna. Oui, je chante. Pour l'instant on chanter dans la choralité. Et parce qu'il y a eu un moment, nous avons une choralité, mais là je pense que d'ici là, on va reprendre. Vous allez pour non,
j'ai eu pas mal de choses à ça là. Il y a un salaire que nakatana ko imana chorale mais d'ici là on zongela. On a besoin qui révélation Nzambe qui faut kata. Na pasteur. Na zongela. Na zongela. Par la diversité, je peux comprendre et définir combien tu m'aimes. Durant l'impossible, possible, oh roi, oh roi, oh roi. Voilà, Nzamba Samalamu. Ah, changer. Keboko zanga lola, changer. Nasali kindumba na zuelo côté, changer. Donc, ce qu'on a cette église, wana, yo tsikal noga chantre, au lieu de nous attendre évangéliste, c'était et l'autre au lieu de nous l'église pour na poste. Tout ce qui est une église pour la poste. Et belé, n'a pas église ba okima ba église pour balingi, ba qui pour la poste. Oui, c'est ça qui nous tambunda. Au moins, c'est pas la couteau. Abandi na se, nzamba tombole likolo. Sur yo lingotomba ma depoane. Oh, mutu. Eza question te question lingotomba te ngai na été pour la poste. Vous avez responsabilité. Non, rien à voir. On a TikTok ou les gars soute soko muta. Est-ce que là on peut bomba biso congolais ngwana. Congolais pense que ceux qui muto ça là. TikTok fort. Oui, congolais, on dit congolais. Non, moi la base ba no bala yo débattre les matériels ba lo kota pena ba live ba. Ba to bota ma je belé donc ngana kola na basi. Kota na ba live na bango. Ngana ki ma ba live parce qu'en fait naza moi un peu détesté par les garçons. Molingi batala ya yo. Non, ça n'a rien à voir. Batala ya ngai oui parce que sur la salle live bon et puis la salle live tous les jours tu vois, na salle même par semaine na ça une fois des fois na salle na ngate mais na tout une fois. Et ça na ba o ba kota tous les jours boki. Nga passer un message na bino ba o mi bali to basi. O bandi live lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Respecte-toi. Ba foot de la rango, eza mbongo. Eza combien? Tu sais ce que ma balle est belé koufi à cause de TikTok. Eza combien mbongo? Ba na mbongo. Kuna boza ba mandia. Bolingo na yo batelango. Mi pèse ça respect. Tous les jours na TikTok. Obio série mo botango bana TikTok sika. Bari na ozo tambongo la kisa ngai. Futa combien? En fait, mbongo zanini. Ba live au sala. Plus au sala ba live plus. Ba to ba o choba cadeau. Pas ba live live masolo lokuta parce que on moi ça live. Après les moi kala lokuta. Abali voilà pour l'amour. Et belé na TikTok ba lokuta. Bosu ko mbongo za o peksa ma bo ali. Yo et belé ko ba la lisolo ko ça rien à voir. Au moins moi ça libal hein. Avant depuis tongo ti 2h du matin comme masolo lokuta. Voilà pour un bon. C'est que mobile n'a pas de bon côté. Alors, Lucas solution. On va go lisolo mo lisolo ko ça la lokuta. Et puis l'homme puis tous les jours, l'homme on sait les choses. Maman na lokuta. Batu ba robaye yo. Et puis batu ba bae yo mabe. Ka elongino ka tous les jours. On peut besoin moi salibala mais changer. Mais tika Pandora ça là onini. Te o Pandora wana ndeko na Pandora mais bonjour. Il y a assassin sur TikTok. Dans la TikTok. Il y a ça sur TikTok mingi matikale. Pandora bonjour. Boni. Na mingi na pesa ba conseil mingi. Pandora. J'espère qu'on va bien. Bon, on dit Pandora bon l'arrêter. À ça la bleu monsieur da babes. On peut cassette à ça à finga à finga te. Et ça TikTok te lobby c'est yalo ba hanete. Et bleu monsieur alingaka loba e pas lo mineka pas loba. Pour na ma base mon azane mutement loba te ngaso ane. OK. Alors bandimi à Switzerland à Genève au sengi bango baya na église à pasteur Serge. Na pesi batunyo so mbote place bozali nzamba batela bino na